IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Par rapport à ma cambozo traversée, mais nzamba lobelanga, nzamba la kanga, nzamba yebisa kanga, esika o na komi na yoka kama ngonga nzambe, nzamba la kisanga makambebele, nzamba mema kanga na badimaso même na basonge, na nzela basali na ye, alobela kanga, la kisaka ke esika o ezesika na ngai. Mais pourquoi na sokuta na kana kata makambo? Est-ce que nzamba ngo bosani nga? Alléluia. Bien mais na ye ko yebiso ke nzamba bosani yote. Nzamba yebio, yango zo mona nzamba yebisi Gédéon. Abimeli yebisi ke situation zoleka ngai nzambe na yebi chadran lebi soki yo zana biso longo poani ba passe bebe batebeli yo baza kotuna nzambe est-ce que nzamba ngazo kabiso batebeli bakotuna est-ce que nzamba ngalobela kabiso nzamba ngo vraiment ba prière to kotaka asela kabiso beme ini ko bateke soko zo sambela nzambe nzamba ebiote. Alléluia. Soko zo sambela nzambe liko bateke bitumbe pe si na vina o soko zo sambela nzambe liko bateke makambo yo zo ebisa nzambe kimbala moko fozo lango solution eza ba école musufu le kapo mona ganda nzambe na lobi na tongo na bandeko na lobi to mona kanzambe te meto yeba kaye to za na biso longo par rapport ba tatu to traverser par rapport ba école to zo le kana nzambe nde to yeba ke nzamba za na biso ozaki na nzambe zo ko le ka nzambe pesa nga lipa omona pesi lipa osengi lipa pa apesi lipa osengi nguba pesi nguba nde ba biloko na bani ko na biso to mata badimaso apeto ndimake soki ya lobe abunda kiseki ya lelo pa kobunda bile me yo za na prix na miso nzambe oza lokwa n'importe quel mutu te oza mutu oza na valeur na miso nzambe soko tali vi na yo otali bomoi na yo banda bo mwana okuta na bakomba mususu soki nzambe to kokoma na age wana te soki nzambe to kokoma esika ovandi te me na kati na bolingo na ye na kati ya souveraineté na ye amemi yo esika yo ozali seke yo oza na valeur na miso nzambe yango koko s'écarter te na basoso traverser soki nzambe wana bunda kilo ba kubunda pe lelo. Alléluia. Bien aimé nzamba ko salela yo bien aimé nzamba ko bunda parce que nzamba yebibiso na yo ayibe école azo l'exception école mususu bien aimé ezaka poto mona munena nzambe yo zo linga ba betelo maboko zo na kata école na liboto ba betela ka maboko te ozo linga ba betelo maboko zo na kata liboto ba bazwaka te ozo linga ba tombola yo to kombonesa la célèbre bien aimé zo na kata liboto lolengo te bien aimé ko za la pétété et ko za toujours na bitumba et ko za toujours na makambo ebele yango zo mona ba mbuto zo kutana nango eza par rapport à bitumbo zo leka eza par rapport ba makambo zo kutana nango eza par rapport à la grandeur nzamba so benga yo bien mais ça ba bitumba mususu ezo ya ba vie na biso za pote lobi ba kobetela biso maboko lobi ba kobetela biso kelelo eza ba biloko mususu to kokotsa libota muta kokotsa ngo muta liboso ezayo yango so mona nzamba ebisim awa Gédéon lobi lipam noto victoire ya kati ya bana Israël eza na maboko na yo donc nzambe apesi Gédéon bokonzi ya kobunda bitumba na ba manjadi pote yende mtwalonga na nzela na ye grâce ya kitina kati na bomoi na ye yango nde nani Gédéon akolonga soko total histoire Gédéon na liboso sur bake bateke à l'écart bateke tina te mais nzambe apona ki ye parce que ayeba ki ke ye na kata bitumba oyo banane banda bo mwana babitumba na yango nde pesi forme za nango lelo bien babitumba musoso na bo mwana bien mais eza école à formation za nango na nzambe bitumba musoso kuta nango bien mais eza école zo le kana nzambe ni tete babitumba na bien mais babetelo maboko te la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom na bande konyo surtout balanda kabiso, shalom na bana nzambe surtout partout dans le monde, en Afrique, shalom na bana nzambe surtout au bandimi Yesu Masia mkonto po big stamino nzambe apambola biso. Sans plus tarder, tugumbi mituna biso. Papa topesi yo merci na moma kitoko lingi totema na kata présence na yo epai na yo azar ezalaka te yo yeba ki journal lelo na tiki masolo tokosola ani siko na bandeko na ngai tikate mateya oyo ezala consolation pona moko na moko tikate mateya oyo fungolela moko na moko banzela tikate mateya oyo pesa moko na moko makasi moko na moko zo apart na ye oyo yo tezala musika na kombo na Yesu Masia. Amen. 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 Lelo toza na thème kitoko nzamba pesi biso tia de prix aux yeux de l'Éternel. Bien aimé ozana loto moto ozali na valeur liboso na nzambe par rapport ya vie na yo des fois la msoko ko se minimiser koko na kati na société ko se minimiser na musala ozo sala ozo ko na kati na libota mais na yo ko pesa mutu moko makasi nzambe azali na valeur liboso na yo yo za na valeur liboso na nzambe pote nzambe ayebi yo ayebi makambo azo sala par rapport ya be parcours nous traverser okoyi ko banga te okoyi ko se carte te parce que oza na valeur liboso na nzambe. Sans plus tarder tozotanga na juge 6 na bani na verset 12 tokotanga mo ba verset belé maître okemale malembe par rapport ya temps na biso bapesa biso na moment oyo
L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui répondit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sommes-elles arrivées? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous a racontés quand ils disaient, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés, il nous a livrés entre les mains des mendiants. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et la délivrance d'Israël est dans la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Bien-aimé, il y a solo Bible ezotel sabiso awa lisula Gédéon. Gédéon nakati na libota na ye so totani ya mutu ya liboso kuna ezali ke bana Israël bazaki na promesse mais ba mandat dit bazali ko bete par rapport à ba guerre bazali ko sala bazali kutana ba bitumbe belé donc bien que nzamba pesi bango promesse bazo kutana makambe belé bien que nzamba zolobela bango ba résistance na kata bitumba wana ba mandat bazali toujours ko beta bango mais bango bazali na kata promesse alors ekomaki na mukolo moko Gédéon atelemaka habite biso za na kata ba promesse nzambe biso nzamba benga biso nzambe alobela biso toyoka o nzamba alobana biso ke yende mutatindi biso esika wana mais ndenge ni lelo pasio ezokomela biso en tout cas nzambe wana il faut atelema ya solo yango moni ange tana kati na mirmir wana ange aye kobimela ye pa yebisi eke amitungisa mate. Alléluia. Bien aimé yo pozo talanga lelo des fois les mususu okoki komituna par rapport à bitumboza nango okoki kotuma par rapport à makambo zo traverser mais nzamba lobelanga nzamba alakanga nzamba yebisakanga esika oyo nakomi na yokaka mongongo nzambe nzamba alakisanga makambo ebele nzamba memakanga na badimaso même na basonge na nzela basali na ye alobelakanga alakisakanga ke esika oyo esika na ngai mais pourquoi nasokutana kana kata makambo est-ce que nzamba ngo abosani nga? Alléluia. Bien na ye koyebiso ke nzamba abosani yo te nzamba yebi yo yango ozomona nzamba yebisi Gédéon abimeli ayebisi eke situation zoleka ngai nzambe na yebi Gédéon lobi soki yo zana biso elongo po ani bapasio bebe bato ebele baza kotuna nzambe est-ce que nzambe anga zoka biso bato ebele bakotuna est-ce que nzambe anga lobelaka biso nzambe anga vraiment ba prière tokotaka asalelaka biso beme elikoloba te ke soki ozosambela nzambe nzamba yebi yo te. Alléluia. Soko ozosambela nzambe elingo bateke bitumbe pe sili na vina. Soko ozosambela nzambe elingo bateke makambo yo zoyebisa nzambe kimbala moko fozo lango solution. Eza na bekol musufu le kapo mona gandara nzambe. Na lobi na tongo na bandeko na lobi to mona kanzambe te meto yebaka ye toza na biso elongo par rapport bata tozo traverser par rapport bekol tozo le kana nzambe nde to yebaka nzamba za na biso. Ozaki na nzambe ozaki kolela nzambe pesa nga lipa omona pesi lipa. Osengi lipa pa apesi lipa. Osengi nguba pesi nguba. Nde babiloko ne bani tinda biso to matsa badimaso après to ndimake soki ya lobe abunda kiseki ya lelo pa ko bunda bile me yo za na prix na miso nzambe oza lokwa n'importe quel mutu te oza mutu oza na valeur na miso nzambe soko tali vi na yo otali bomo na yo banda bo mwana okuta na bakomba mususu soki nzambe te kokoma na ajwana te soki nzambe te kokoma esiko vandi te mais na kati na bolingo na kati souveraineté na amemi yo esika yo zali c'est que yo oza na valeur na miso nzambe yango koko s'écarter te na basoso traverser soki nzambe wana bunda kiloba ko bunda pelelo. Alléluia. Bien aimé nzamba ko salela yo bien aimé nzamba ko bunda parce que nzamba yebibiso na yo aibe école azo l'exception école mususu bien aimé ezaka poto mona munena nzambe yo zo linga ba betelo maboko ozo na kata école na liboto ba betelaka maboko te ozo linga ba betelo maboko ozo na kata liboto bato bazwaka te ozo linga ba tombola yo to kombonesa la célèbre bien aimé ozo na kata liboto lolengo te bien aimé ko za la PTT e ko za toujours na bitumba e ko za toujours na makambo ebele yango zo mona ba mbuto zo kutana nango eza par rapport à bitumbo zo leka eza par rapport à makambo zo kutana nango eza par rapport à la grandeur nzamba so benga yo bien mais ça ba bitumba mususu ezo ya ba vie na biso za pote lobi ba kobetela biso maboko lobi ba kobetela biso kelelo eza ba biloko mususu to kokota libota muta okota ngo muta liboso ezayo yango zo mona nzamba ebisi awa Gédéon lobi lipam notre victoire ya kati ya bana Israël eza na maboko na yo donc nzambe apesi Gédéon bokonzi ya kobunda bitumba na ba manjadi pote yende mtwalonga na nzela na ye grâce ya kitina kati na bomo na ye yango nde nani Gédéon akolonga soko totali histoire Gédéon na liboso solo bake bateke à l'écart bateke tina te mais nzambe apona ki ye parce que ayebaki ke ye na kata bitumba oyo banane banda bo mwana babitumba na yango nde pesi forme za nango lelo bien babitumba musoso na bo mwana bien mais eza école à formation za nango na nzambe bitumba musoso kuta nango bien mais eza école zo le kana nzambe ni tete babitumba na bien mais ba betelo maboko te ni tete babitumba na bien mais koko mesiko za nango te soko po le kaki na kata école à souffrance te bien mais koko mesiko za
nango te et bien là ba sagesse to koma nango lelo par rapport au bitumba o biso to zwa et ça ba sagesse to kotinda komi nango lelo te na okende boite po yebi ke lobi je so chouwa ki nanzela wana te na osimba boite po na yebi ke lobi onga na simba ta ndenge memela inga bator bien mais to zwa ka maile par rapport ba ko to traverser bien mais yoza o nzamba poni yo oza nzamba bungisi na kata famille bien mais n'importe quel mutu te yango ko comparer combat na ona mutu za ne pembeni te ko comparer combat na ona ndeko na botami libumu moko te parce que ya ko bunda lolenge moko na te po biloko nzamba zo bungisi na kata na vie na yo eza tellement makasi yango zo mona ba combat musoko ya kenaza ne lokote mais soko tali bitumba zo yango leki makasi tu as des prix na miso nzambe oza na valeur na miso nzambe je dois le baki soki nzambe oza na biso pona nini ba problème nzambe soko oza na biso pona nini ba souffrance bien mais ba souffrance mususu yaka ko mema bato po ba koma ba héros ba souffrance mususu eza po ba koma ba victorieux soki nga na témoigne toujours vie na nga mama dodo soki be kolonga na lekati na nga za na sagesse na ngo lelote Bekol museza ba mal nécessaire bien aimé. Bekol museza po memo na kata grandeur. Bekol museza po ekimiso na katikati ya batu. Alléluia. Bien meza mako permettre bitumba mususu zaki na kata fula batu. Abimiso ka na kata batu. Bando kuta na kuwa na obenda na bebe ko benda na yo elingolo bateke nzambati ko nzamba bendi yo pembeni po peso école sika. Apeso école mususu afungolo makambo sika po yo témoigner gandera nzana. Amoni ke na kata ful bien aimé okopambwa mate. Amoni ke na kata ful bien aimé okosimba te. A créer lo bitumba moko ezanga mutuna makolo ozotuna na sali nini mebe menzamba yebi atu aleka parce que alinga pese lo kwa sika alingo zala yo moko alingitanga ko selo mutu mususu alo bateke c'est à cause d'un komodangai beme nzamba lingite batu ba se glorifier na lipamboli na yo nzamba lingite batu ba beta maboko ke biso nde to sungaye yango mona batu musu na vie côté relation za makasi hôtel répertoire de batu minene hôtel vie ne batu minene hôtel na libota ne batu minene me kwa ko sungete bien nzamba lingite ke batona bazala pembeni na yo yango zo mona vie neza toujours à l'écart oso bunda bitumi na yo moko nzamba lingita ngo ya ko pambola ndo zongi na ngambo na bango alléluia bien mais Dieu te connaît ozana pris na miso nzambe bitumbane ko ikolembisa yo te ekolo ne ko ikolembisa yo te makambo zo kutana ko ikolembisa yo te je dans le bi soki nzambe azana biso point ni ba passion alléluia bien mais ba passe mso ya ko pesa mto intelligence bapasi mso yaka kofungola moto bapasi mso yaka kokolisa moto yango ange ya nzambe tanga kiteli alobi tango ange nzambe akiteli adjedan alobi soki nzambe aza na biso po ani bapasi biso batozaki promesse nzambe biso batozalaki na nzambe biso nzambe alakisaki biso nzambe alobaki na biso ke akosalela biso ye moko nzambe alobaki na tolongwa place wana tokende sika tozali tokozwa elonga mais bana tokomi sika wana beme tozomona victoire te bien aimé silence nzambe eliko bateke nzamba zate yango mona général lobi abi nzambe yo ndorobaki ba papa na biso bapesaki biso promesse abi ke sika tozokende esika wana nzamba za na biso beme yo pozo ba promesse nzambe différence sika na nzambe ndaloba beme zo senga yo o mata dimension alléluia yango zo mona na verset 14 lobi l'Éternel se tourna vers lui et dit va avec la force que tu as et la délivrance d'Israël de la main des mendiants n'est pas moi qui t'envoie. Bien mais kende kaka na ngolo za nango be mato priya 2 heures du temps mais ça force nzamba pesa. Ko s'écarter te comme c'est minimiser te est-ce que nzamba oyoka be nzamba oyoka yo. Parce que si je dans le bi kende kaka na grâce aux anango. Ngai nzambe naza et je lui dit mon Seigneur avec quoi délivrer Israël voici ma famille est plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit à la maison de mon père. Bien mais kota la catégorie aux anangote, kota la classe sociale aux anangote, kota la situation aux anangote ba ki ngana kokukate be nzamba te bloka makati kati nawo. Na ningi mutu moka beta to la lobi nzamba yebinga. Na ndenge nzamba yebinga ate ba grâce nekat na bomo ina ngala ko bunda bitumba ya libota ngana kolonga. Ngala ko bunda bitumba na libala na ngana kolonga. Ngala ko tumba bla ko bunda bitumba ya bana na ngai. Ata bina bozo lukela nga ba promis likola bana na ngabe me ekosimba te parce que nzamba yebi grâce o ate kat na bomo ina yo. Yango zo mona age dans le bi ma famille est trop pauvre. Eza la bato ebele balinga ko se minimiser, balinga ko s'écarter, balinga ko mimona ke bango bazelo ko pamba. Bien aimé ozana nzamba nene ozana nzambe o aleki ba nzambe nyonso oleki ba nzambe na yo abundaka bitumba o famille bakoka te me nzambe na kubundango yango ko s'écarter te bien aimé ozana prix na miso nzambe ozana valeur liboso nzambe soki nzamba to permettre ba bitumba muso makasi na kati na bombo no c'est que nzamba yebi ko za héros vaillant
soki nzambe azobundela babituma parce que ayebi ke yo nde okolonga bandoki ya famille na yo soki nzambe azopesa makambo makasi parce que ayebi na motema apesi yo nde okobunda bitumba na bato bareconnaître koza na nzambe bien kosekarte te oza na pris liboso na nzambe nzambe ayebi yo nzambe akosalela yo yango ozomona Gédéon lobi l'Éternel tu dis mais je serai avec toi tu battras Madia à un seul homme. Gédéon lui répondit si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui m'as parlé. Mais tango zo bondela, senga ka signe liboso na nzambe. Ya solo nzambo benginga, ya solo nzambo poninga. Mais nzambe na lingi osala signe moko na bomoi nanga. Be ba signe o nzamba la kisaka pesa ba victoire accorda kabiso. Signe musu nzamba ko pesa zo pesa paix du cœur. Bien, mais malgré ma combeza ma casse, malgré ma combeza ma casse, mais tu sens la paix en toi. Bien, mais paix wana, et ça signe de délivrance. Paix wana, et ça signe de force on zamba pesio, parce qu'il yebi que yoko longa. Et ça abatu musus, ce qu'on a nous beto sola vinae, na munena ye nango, na botaza nango. O tu na kaka yo, ayali pe ponga lié kitoko alali, mais ça bando biso makambaza nango bien mokamwe. Bien aimé, ezabi lembo onzamba zo tambola na mutu pona kolakisa mutu ke ngana zo tambola na elongo ngana kosalela yo bitumba na bien aimé yo pete mutu kubundango okoba ndo tia susi banda tongo tipoko eko changer na position na ote okoba nda susi banda lelo ti lebi beme eko changer likambo na ote ezo sengo kaka opesa confiance pa nzambe apo nzamba bundela yo. Tu as le prix aux yeux de l'Éternel. Bien aimé, ayango je dans le bi ne t'éloigne pas ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi et que l'Éternel dit je serai jusqu'à ce que tu reviennes. Bien mais les autres singa ba prière mususu ko koti yango makasi faut pesa yango pe ba sacrifice kozala ka muta ko sambele belebele te jape ba temps au bondeli au luki offrande au luki musala nzambe oza convaincu au sali sacrifice na yo. Bien mais prière et que ça accompagnera quand on a un sacrifice. Pour tes victoires, c'est certain na bon moyen yo. Bien mais général le bi ah ceux qui n'ont pas pris na misu na yo, zelanga na koya ko même l'offrande. Bien mais nzamba osai la biso, bien mais nzamba obunde la biso. Na nika ko pesa nzambe confiance. Na kata situation za nango. Bien mais offrande fungola kabanzela, offrande boule faire ça kama kambebele, offrande ke na ko tombola mutu. Alonga katika biliko akwa kolonga te. Okolo bake ngana priya kana nga meso bi ko pesa nzambe te bien mais ça passe. J'ai dans le bizelanga inaye ko pesa yanga sacrifice. Bien mais nakata makambuza nango bien mais zo sengo peka ba sacrifice. Et musu pezo sengo ka ba prière te. Musu pezo sengo foi ba ko pesa nzambe. Tant yo yebi ko pesa nzambe ko fungolo banzela. Bien mais zo en prière. Na yebi kenzamba au salut. Zo en prière. Bien mais nzamba ko fungolo. Tu as les prières de l'Éternel. Ko se minimiser te ko s'écarter te. Ou men na sama ko lanzambe bien mais nzamba ko salut. Nzambe apambola biso. Voilà mon kenzamba tia kito partager na thème kitoko tu as les prières de l'Éternel. Bien mais nzamba moko foma ya terme o ya thème oyo e ko peso makasi ko se minimiser te o ko s'écarter te na kata bitumboza nango ko lemba te parce que yebi ke nzamba zananga nzamba ponanga so na tayi bitumba bundelanga lobi ya lelo pa ko bunda bien mais ko lemba te nzamba zananga mbuno nazo yebisa ndeko nosto amoni kaza battu o amoni kezo simba te to koti mois demain persévérer bien aimé nzambe wana akosalela yo sans plus tarder numéro mosakoliza na ozana studio ozana problème obengi tozana pona bino na yebi ke nzambe azana contrôle togumbi mitu na biso papa to pesi merci obandaki na biso okomi na biso na suka to tiko zonga na biso na maboko no pambola mutu nyonso ko loba oyo et pesa consolation ata mutu abane komona ke azoko lisusu te nzamba lola pesa e makasi à travers loba oyo moko na moko zo makasi ayeba kozali nzambe na kombo na Yesu Masia amen. Amen, amen. Bye. Nzambe apambola biso. La chaîne qui vous édifie.